Épargne ezali mbongo oyo etiami pembeni pona kosalela yango na bamposa ekanamaki to te. Ntongo nyonso eyenga apesaka na mwana nyonso mbongo ya transport mpe ya collation. Atikeli bango liberté ya kosala épargne lolenge ayikolisaki bango. Tokomi na ntango ya récréation. Feza na Mutombo bazali kosolola na baninga na bango. Na nsima bakei kozwa bilei oyo balengelaki. Mutombo akolia kaka bilei oyo amemaki mpe akokabola yango na moninga na ye oyo amemaki eloko ya kolia te. Akani kobatela mbongo ya collation oyo amemaki mpona koepargne. Kasi leki na ye Feza atako aliaki bilei amemaki, akei lisusu kosomba ba chips na nguba. Atikali kaka na mbongo moke oyo akani koepargne. Ekomi bango na ndako, lokola Mutombo akanaki kosomba montre na suka ya mbula, akei mbango na chambre, afongoli kese na ye, mpe akomi motango ya mbongo oyo abombaka. Na lisolo ya pokwa na libota, baboti batuni bango lolenge nini basalelaki épargne oyo balakisaki bango. Moko akomi koloba lolenge asalelaki mbongo. Baboti bakumisi Mutombo na lolenge azali kokolisa maele ya épargne. Kasi basengi na Feza akoka kosala lokola yaya na ye Mutombo. Na mokolo elandi, Feza asali lokola yaya na ye, mpe abombi mbongo. Ye mpe akani kosomba sac à main oyo akobanda komema na église na grande vacances. Banso babale bakomi bayekoli balamu ya épargne na bokasi ya mama na bango eyenga. Na nsima ya sanza misato, eyenga asengi na moko na bango afongola kese na ye. Wow, mbongo ebele. Eyenga akumisi bango mpe akani kofongolela bango compte na institution financière na nsima ya bosali ba renseignement na banque oyo ezwami pene na bango. Libota mobimba batondisami na esengo ya kolonga lolenge bayekolisi bana bobombi mbongo mpe komona bango kosalela yango. Lakisa bana mpe libota na yo momisano ya kosala épargne. Malembe nde bokomatisa libaku malamu ya kokokisa ba projet na bino. Message oyo epesameli bino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu pona lobi ezala malamu.